Shalom, shalom, béni le Seigneur. Shalom partout où beaucoup de Nous sommes à www.tolonacé TV, ici à Tolonacé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes à www.tolonacé TV. S'abonner massivement, bien-aimés. Vous ne serez pas déçus, s'abonner. Toza na kati ya Paris, Panama, bien-aimé. Toza na Sangwamawa. Oyo toyebi kobungisa ya ndeko na biso moko bien-aimé na biso toliaki na ye tozalaki na ye tofandaki na ye ADT ya Kimpoyi oyo ayebi kozongisa molimo na mboka lui c'était hier à 4h du matin na mboka France bien-aimé ça fait mal donc ça fait mal biso nzambe atie na nzela na bino mpona komema sango mpona kopanza sango. En tout cas, ils ont vraiment confirmé, bien aimé, Atiki Biso et Tokoye Basima Mikolo, bien aimé, ba programme Dengue, Ezakoya, Dengue ba programme Ezakoya, Kolo Yesu Apambola, Biso Nyonso, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal au moment où ozomona bato mususu bazolela, au moment où bato mususu bazo sepela, au moment où bato mususu bazo beta maboko, au moment où bato bazolela, bato mususu ba je peux dire comme quoi bato mususu bazo chola. Ça fait mal. Bien aimé dans le Seigneur, toyaka na mokili nzamba tinda biso na mokili, il y a un temps pour tout. La parole dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir. Donc du coup, tant que tu vivre na mokili nzamba, il faut te barake. Tant que tu vivre yekola ko bongisa na nzamba po te bon moiza mokusi. Lobi pokozon sa molimo na yo epa ya nzambe bien aimé, okomi ce qu'on a compte à rendre na nzambe. Et ça passe min komona lelo tango bande komsu bazoka pasi tango to bande komsu bazolela bato musu bazana pona balubaki bazana po basalaki. Bien aimé, Bible ebisa biso na mokanda ya 1 Corinthiens et na mokanda ya 1 Corinthiens verset 4 Bible ebisa biso mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge c'est le Seigneur. Bien aimé, muto moko azana mokili po juger biso eza nzambe. Nzambe de muta yebi ba posa mitema, nzambe de muta yebi ba désir ya kati, nzambe de muta azana droit ya ko juger biso kati na mokili wasi. Il faut to yebaka que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc nana senga kana ba bien aimé mususu en tout cas to yekola vraiment s'il vous plaît ko respecter ba mort. Toye ko la bien aimé ko respecter ba mort parce que c'est ils a pas si na famille mutu so abungisi yaya mutu so abungisi leki mutu so abungisi no ko abungisi mwana esala kapasi eloko ni to ko sala peut-être biso basali ya nzambe o nzamba chi biso liboso poto to te ya maloba na ye sengeli to mema sango malamu bonne nouvelle parce que eza mandat moko o nzambe apesa ki biso alobi aller partout dans le monde, fait de tout le monde mes disciples. Nzamba tindi biso to ke cholate, nzamba tindi biso to ke jijete, nzamba tindi biso to ke ndeko te ya liloba na ye po ete molimo na nzambe o avandaka kati na biso tango akoyeba ko se manifester na liloba wana oyo ngai oyo yo oteyaki mutu songolo. Mutu wana biki Bible biso mutu moko abiki fete ezaka na lola peut-être batu beli bako se poser la question tout mama Tolonacé mama Alikalamba et pourquoi bien aimé le Seigneur naza moko o nzambe ya longoli na kati ya libota ya wenge muzika maison mère naza moko o nzamba longoli o nzamba pakoli mafuta lo nzamba bengi ye musali na ye donc nzamba tindi biso to ki jijete nzamba tindi biso to kende ko te ya liloba na ye po ete molimo na nzambe o avandaka kati na biso tango akoyeba ko se manifester na liloba wana oyo ngai oyo yo oteyaki mutu songolo mutu wana biki Bible biso mutu moko abiki fete ezaka na lola peut-être batu beli bako se poser la question tout mama Tolonacé mama Alikalamba et pourquoi bien aimé le Seigneur naza moko o nzambe ya longoli na kati ya libota ya wenge muzika maison mère naza moko o nzamba longoli o nzamba pakoli mafuta lo nzamba bengi ye musali na ye donc ça fait mal komona
babibembe ya boye bamatanga ya boye, ça fait mal aussi komona pe ke modèle oyo biso moko bana mboka pe famille oyo toliaki peut-être na ndeko akufi oyo tomeyaki peut-être na ndeko akufi tomona comportement mosusu bien aimé, ça fait mal. Donc s'il vous plaît, essayez de respecter les morts, essayez de respecter les morts. Tout ce qu'on va jugement, il n'y a pas le temps de jugement. Il n'y a pas le temps de jugement. Peut-être ceux qui ko juger peut-être ngai olobi mama to na siwa na za monoko asala ka boye mama to na siwa na za lolendo mama to na siwa na za boye, mais peut-être yo pe oza pina défaut mo boye oza pina loko mo betam so katina oyo zo ko kanano ko défendre na ngote. Bien aimé, bible bisipso ki avant ya kolongola poti na liso moninga esengeli kolongola na no poti eza na liso na yo eloko biso basala nzambe to ko sala devoir on nzambe azosenga biso komemande la bonne nouvelle tout est à Jésus-Christ, tout est à Jésus-Christ. Na bato ba yebi bango te peut-être moto mo ba kufi ayebi nzambe te, peut-être liboso nzambe to sa misala na biso o nzambe asengi biso to sa te sengeli to ki na partout, même si ka biso to uti to bimi lelo to ko mona bango saleté, oui to ko mona bango soit disant que basambela kate ba paye bona, oui, mais projet ya moto na nzambe oyebi yango te lobi pe biso pe to saki na bango, mais projet nanga an kalambai o azaki lobi bête sauvage na nzambe mutayeba ki ngwazati mutayeba ki ngwazati mutayebi projet nzambe bien aimé izaka mutayebi projet ya moto bien aimé zaka nzambe biso esengeli to mema conseil po te soto kitika na 1 Corinthiens wana to komona bible ezo ebisa biso lobi, mais ezo ebisa biso lobi c'est pourquoi ne juger de rien avant les temps, avant les temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettant à lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Tout juger te jusqu'à nzambe ye moko akoya akoyeba kobimisa o nyonso te ezalaki na molili akobimisa ngo na mwinda o nyonso te bombalaki na kuku nzambe akoyeba kobimisa ngo na poisson. Mais nde toza na mokili ya se o eloko biso tokoki kosala eloko biso tokoki komema kaka conseil eloko biso tokoki komema tokoki komema liloba na nzambe na nzela ya penser ya molimo mosantu, na nzela ya penser ya molimo mosantu bien aimé. Liwa ya moto lelo na mboka oyo na biso bafricain na komo mona ngo ekomi lokola lisano moto akufi bokalingi ye botumbi ye bo saisonner ye bosali ye bouillon bosali nyonso to oyo bokoki kosala. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon bien aimé. Et c'est là que moi penser moko bo na réaliser bien aimé na ça fa ki lobby na 4h du matin. Aujourd'hui na lelo j'ai regardé ce qui pas et les cas na ba réseaux sociaux, ça fait mal, ça m'a fait mal et on a dit non naza pe na moi sika on a koki kopesa pe message pe komi na bande ko mususu o baza pe musika na biso. En tout cas arrêtons tout tika ko accuser bato, tout tika ko accuser bato bien aimé. Nzambe aza makasi, nzambe o to sambelaka aza makasi bien aimé, il est capable de tout. Aza likolo ba sorcier, aza likolo ba démon, aza nzambe. Et puis bible lobi akabola gloire de na mutu te basangisaka ye pe bisangisa sangisa te. Pourquoi toni kotia ba démon likolo ya nzambe? Mutu akokufa so liwa ki ya normal te na mboko ya sesoka mutu akufi bale ye mokutu Yesu Masiya mwana nzambe akufaki na 3e jour asikwaki apasaki par la mort. Mais lelo komika so mutu akufi bale mutu akufi kingani mutu salibe mutu akufi non. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vivre, il y a un temps aussi pour mourir. Donc chaque chose a son temps. Pe Bible c'est biso ke ko kanisa ya mutu mabe ezamabe tout tika ba jugement. Et bon verset au Bible le à toute chose to rendre gloire à Nzambe. Verset n'est pas un biso ba Nzambe ezate. Verset n'est pas la biso en efficacité te. Tozo tchango na misala te. Son Nzambe za pour yo, qui sera contre toi? Si l'Éternel est avec toi,
qui va se lever contre toi? Ba musicien mokili bakufa baleba ngo. Ba musicien ya nzambe bakufa baleba ngo. Liwa nyonso foto lukaka to bimisaka eloko moko boye po salaka eloko moko boye. Pourquoi? Tout ça va pèlerin. Na mokili oto aki mission. Tous internel mati. Il y a un temps pour tout. Ils ont un temps où ils sont secs. Ils ont un temps où ils sont lila. Ils ont un temps où ils sont tala. Ils ont un temps où ils sont kangamisu. Ils ont un temps où ils sont lona. Ils ont un temps où ils sont buka. Ils ont un temps où ils sont loba loba. Ils ont un temps où ils sont vendre pe nye. Ils sont réfléchir. Nzamba za pona biso nyonso. C'est pour cela, bien aimé. Alakisa biso bolingo na ye ki aza bolingo. Abimisaka moi na ye pona biso nyonso. Alobite ke ba o ba bongoli mitema bazwa moi. Ba o ba bongoli mitema bazwa mwinda. Bazwa mbula. Ba o ba bongoli mitema te balinginga te na ko accorder bango moi te. Na ko accorder bango mbula te non. Le Dieu est amour. Aza na besoin ya biso nyonso. Bible lobi alinga ka kufa ya moto masumu te. Ça fait mal. Comment na mutu azana masumu akufi na lisumu. Biso batonza mabtindi biso to kene kote ya libala nzabe to zala wapi. To za wapi. To sa ni. Le temps que te ya libala nzabe biso to mi komisi déjà bassin. To komisi déjà bassin. To juger déjà ma camunions. Kenga naza saint, ba wana ba saleté, na kopusa mpembe na maote, je peux rien faire pour eux. Parce qu'ils bango ba saleté et c'est ngeli baktika na saleté. Jésus-Christ a na posa mutunions. Bien aimé na ne isaka mutu moko Yesu azakoya. Yesu makoleza na nzela. Bato ba bongo limité malilo sene po batiki miziki o batiki ba makambo kilikili et le but ke basili. Et le but ke ba kokasute. Te ngonga na biso nde beti. Bible lobi mutu moko ta kokoko ya panza biso nzamba bingeti. Bien aimé dans le Seigneur, Yesu aza nzambe. Yesu aza longa, Yesu aza bikama, Yesu aza mukonzi. Yango nazo conseiller ba bien aimé nyonso tu yamba Yesu masiya lokola mukonzi pe mobikisi. Yesu azo changer ba vie ya bato. Ils ont fait sa sens na vie. Ils ont frère réfléchir. Biso. Toki na nyoso toki na tiwa. Comment qu'on dit mou gagner nyoso zanga lola. Jésus-Christ revient bientôt. Comment tu kufa na ba façon ou tous en Yesu ti. Vie na lobby qui wapi. Est-ce que tu sais rendre compte à des fois? Tu fais d'appeler, tu fais de tout, tu n'as pas de question. Je suis là, je dans ma vie na ngande na lina mema. Lobby so na kufi na ki wapi. Ezana bato mususu. Nzamba sali bon grâce ba beli lobby ba kufi. Mais ça la bato mususu pe oboke brisque. Ok, brisque, ils ont abattu soupe bako la balarme kiti. Si ko soki bongisa ina nzambete, continuité ya vie na yo. Ezandeni. Soki omi bongisa ki na nzambete, continuité ya vie na yo bien aimé ezandeni. Jésus-Christ revient bientôt. Tout y kabatan va jugement. Nathan tout ça va jugement wana bien aimé tout luka na nzambe examiner nos vie na yo. Ozo wele tozo wele la biso. Kota la vie ya bato mosusu. Kotala ba foyer ya bato mosusu, bana bato mosusu, bandako bato mosusu. Ba vie spirituelle ya bato mosusu. Ebo ya biso moko. Nani wa otala.
Soko mi bongiseli yo moko te, nani akoya kotala ya yo? Tolinga te to ya koyamba Yesu ekoma trop tard. Nzamba kopera na bakufi te. Aza nzamba ba viva kopera kana ba vivant. Bien aimé to bongo la mitema, Yesu aza koya. To bima na ba distraction wana ba lobaki ba salaki, pourquoi des questions inutiles. Ba question ils a même pas na fondement. To pesa bombo na biso pa nzambe, to tala no ba vie na biso, to bi juger na biso moko. L'homme spirituel juge tout. Bantano ko juger na vie na yo moko. Tala non, est-ce que nga na finga te? Est-ce que nga na tonga te? Est-ce que façon na nga ya ko réagir? Ya solo ma Bible ebisinga fona réagir boy. Est-ce que façon na nga ya ko répondre? Ya solo Bible ebisinga fona répondre boy. Est-ce que façon na nga ya ko vanda na bato? Est-ce que Bible ebisinga sengi na vanda na bato boy? Nde nazo tambola lelo na vie nanga. Est-ce que lelo so yesoye? Nazo lobake na sali la nzambe. Nazo lobake na tambola la nzambe. Est-ce que lelo so yesoye o reconnaître nga? Est-ce que tout ce temps ya ko réfléchir bon? Tout ce temps ya ko zo penda temps ya ko tala ba vie na biso moko. Bien aimé, pour muto avec mi gagner te, ako gagner moto te. Aveugle ako kumba moto ta l'accenzela. Muto ako laksa moto nzela za moto yimo ka mi gagner. Ako mi makasi na nyonso. Ako mi capable pe ya ko zo moto pe ya ko l'accenzela. L'homme donne ce qu'on a. Ce que tu as. Ce que l'Éternel t'a donné comme un cadeau. C'est ça que tu vas communiquer aux autres. Ce que tu n'as pas. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Malgré la tristesse, malgré la colère. Mais nous avons pu appuyer sur ma casse. Bible le bien circonstances nous sommes tout pambola kakolo yeso. Mes condoléances à la famille biologique. Il y a notre bien-aimé. Il y a Kimpoui. Mes condoléances à la famille maison mère. Famille mon bima maison mère. Condoléances. Dans ma fanatique, nous sommes à maison mère. Mes condoléances. Ça peuple congolais nous sommes. Faut tout bon ici congolais. Mes condoléances à Noël Ngama Werason. Mes condoléances. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à www.tolonacé.tv. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nous ne gérons pas les gens. Nous n'incitons pas les gens. Nous ne repoussons pas les gens. Nous prêchons la parole. Nous prêchons Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de tout ce qu'il a fait avec moi. Il est capable aussi de faire avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les bisous sont en attente. Tous les programmes. Tous les ensemble. Pour bibé singa. Tous les lana ba obazolela. Tous ces plapena ba obazosepela. Kolo soit pambola bisou. S'abonner massivement à votre chaîne. Tolonacé TV. Merci vraiment. Il y a Eli, il y a Papa Eli Yanzambe. Papa Eli Yanzambe. Que le Seigneur te bénisse. Kolo akanisa yo, akanisa ndako na yo, akanisa mwasi na yo, akanisa bana na ope ba projet na yo. Onyo soso sana kombo na Yesu nzamba mema nzamba kalamba ekende liboso. Nanya sosa pour la musala, nanya soutien oyo ozanango. Ozana posa ke musala nzambe ekende liboso. Nzambe ozo contribuer pour la musala na ye. Akanisa yo Papa Eli Yanzambe. Merci. Ezaki abino humble servante évangéliste Anne Kalambai. Moi si à Mokondi.
Merci. Bye.